Après Facha, il y a un Facha pour Mimbo Gao. Il fallait te rappeler, même Nabino, diaspora, tout le Fatinda Bandi, Kotonga, Malembe Malé. Yali Bosso, Ibanambu, Tiganambu, diaspora, il fallait côté comme Yali Bosso, Ibanambu. Tiganambu ya mwebo makimoka ya mibale chance loko pamba ya mwebo kotisa mibi ya mwebo makimoka fatia ye ijefe sana mibi mwemwe kota na moka azalite 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 kwa zamana mwebo na fatia Quand
Le peuple bat, pas que tout n'a mou, vous la voiture n'a pas mon bas, bas à l'objet tout n'a ça, Zamba le bit fait alléluia, fatigué mon ya, Zamba tini bango pas mais ma kolela, ce qui te colingana, la solo, le péché, si la vie se peut te fatiguer. Animation à la tendance à la télévision, déjà, tout ça la déclaration politique, il est peu c'est vivre. Il y a moins de
na bato nyonso tu baza kuna baza mipanzi basu commission nyonso tu bakota awa afin que biso nyonso tu tozala libo biso nyonso tu tozala libo UDPS viva donc jeriko keyemba so ebombi banzembo ya sika banzembo eza tellement ebele donc tozobenga kaka président kadima azointroduire d'abord akozonga nsima po amatisa président Benjamin mais ya kozonga nsima UDPS viva donc tozobenga kadima esika azali botomboli bokangi ba ma chaîne de télévision déjà bandi kolia donc toujours c'est dans la bâtiment on se bat pour ça la manifestation ça la place tout awa etondi de kuna to sala ba ni na libanda même alors quoi est naturel UDPS viva viva chef combattant au milieu ça la mort yebisa moto aza premier so répondre te tokobeta eko c'est qu'à fli awa eza UDPS machibe de Nazareth be mukishibe mukontombolo be besala base chef combattant yebisa moto aza premier le pouvoir ekomi système alikele bongo te soki moto ali asukeli ye moto akobande siko okoyebisanga te UDPS olonga pouvoir 2023 ndenge nini itelema nano ebandi UDPS viva Parti au pouvoir viva Etienne Tshisekedi viva Tshisekedi héros national Félix Tshisekedi chef de l'État Fachi béton Biggie Rouge béton Dédé Pasteur président Aigle Royal double Bossa Volcan Boum Kabila Kayas Foyi Loussé Fouzi Djoubou Katoumbi Pa Paise Pengesi Vidala Mboboma Boutama Komi Abed de la Salendo Fachibe Comment mon pays Fachi mon pays UDPS mon pas mon parti les miss reprise avec Jésus-Christ Pouvoir de côté Kayango si vous connaissez Soko pas la mission d'un code à foi ceux qui veulent s'entendre qui s'entendent d'une tue on va les voir que si ma maman donc tout n'a jamais maman qui n'a parlement debout avant tout n'a jamais tout n'a rien en guerre à ce n'achini ayakana mukamata mfungu bisoto na mukwa kwa tuwatonde yakomata sobeti maboko na sopa za tekande Fabeton fatide nosa eloko moko esepisinga makasi kwatiana bakuza ye Yesu je combattais sur la condamnation telinga mais kala mutaza peme nozoza nkobete maboko te pour la ni comment le boko kangaba il faut que le boko kangaka parce que tozakana mangwe ayakana mukamata mufungu bisoto na mukwa to twande azoye bisoto monoyo Matata Mponi à l'élité, le 8 novembre, arrête Kamer, c'est le mât. Je combattais Tozana Bino, Nana Rangé, l'autre mon côté. Mais ma kende qu'on a Benjamin, Azo kende quelque part dans ma tanga. Avant la matai, tu as mis sa pimba à l'île, papa. Soko tali mutasana mu azope patese kasana mangwele toto te prépare parce que tozaka na mangwe est-ce que mutu lokola kwa yu naza liboso media soki fola la kisinga mangwela ko posilande soka la kisite 2023 kadi mandemaka même Jésus Christ na kesa mo apesa ki kusena ezana kata bi Azoye biso soko tanga ka Bible te talinga Jésus Christ bakolo mukila za kesa mo apesa oncle na akeina simeke pola musaka ka mutu mo oto benila
Azalaka nani? Masana ndeko na. Cela veut dire Kadima Kobi qui sakaba ndeko na. Parce que Paulo aza muto ki kafe tu bana se. Comment na ese keiti ja? Chef combattant, nous avons dit ça, Moïse Katumbi à l'Eni. Ah, Katumbi à l'Eni. Le conseil ne peut pas faire banque au Kangali pour nous faire au Tchanin. Kadi Mandé Maka. Bazo Banga de Soussou Félix, c'était Bazo Banga Kadi. Et notre dans les quartiers de connaissance épisode que 2023. Bakoson, il s'appelle Santon Tshisekedi Tshilombote. Mais Bakoson, il s'appelle Papa, c'est là pour recevoir un bongo. Maintenant, il faut comme la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle a rejeté. Parce que Bakotoun a fallu le procès de Somi. Il fallu la loba qui a voté en 1956. La commune en Djing. On a tellement dans sa bouche, dans sa boca. Dans sa moussoir. Mais ok, on a une ambassade. Il y a Belgique pour le vérifier. Commune en Djing en 1956. Ce qu'on a fallu le procès de Somi. Nous avons été. Viva! Viva! Chaque combattant Moïse Katou! Katou n'a pas de sous la guitare! Comme on a Luka Post, maintenant qu'on a les arts! Ceux qui m'ont attaqué à ça, ils sont d'accord, Moïse Katou m'a sonné la machine à combiner. Si le lot à la canne à Boucheba! À ça, niveau, moi, qu'on a Jean-Pierre Mbé! Tu finis, tu finis, tu as les moutons! Tu vas caser! Vérité. Parce que ça qui tombe, et jamais tant à ce pour ça, on a rangé. L'information est tellement élevée. On a souka. Dans le Benjamin Zoya, nous avons été à Maboko Maka. On a dit que nous avons fait ça, c'est les gars. Ça, c'est les gars. Qu'est-ce que ça va? Ça va c'est Kazabougou. Le capital a gagné. IDPS viva! Viva! Vous en avez IDPS viva! Viva! Parti au pouvoir viva! Viva! Politique comme elle est! IDPS viva! IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Tikana ebisayo yambona bandana nyonso na pesi batutu bazali awa bonjour. IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Fati Beto! On est allé à Beto Moroboye. Vous le sous-estimez. Fati Beto! Au bout il faut salir mon kilina. Au bout il faut Kebra. Ato Kebra ça peut s'arrêter. Congo. Au côté Nangu. Nous la ressource on a pas Sander. On va le beaucoup kangaba. Yebisa oya tomboli tasanga mango. On va le beaucoup kangaba. Fatibe. Tokobeta masolo ya politique. On comprendre que non. Awa nazolo bawa batunyo surtout na zebisa yo bakotima ye parce que na opposition mutazate tozo senga cabinet fridolé a mbongo ayoka sonité abima opposa IDPS viva parce que ba congolais et congolaises ba comprendre pour mokolo oyo fatia kitaki awa to monaki mokili eningani makambo ya plein na zona du sosa makelele tokobetela nango bamasolo te IDPS viva biso tobotama na ADN ya baplein bongo to bongo te IDPS viva parti au pouvoir viva mokonza mboka abimi kaka na oyo tobengi salon d'honneur abeti de parti na balabala apusani kaka mokie bato ya sekite bayosala te mokonzi so tokomi na makolo botiki ngasani tokolokota bibe IDPS
UDPS viva. Balobi lokola Yesu akotaki na Yerusalema. Soki ndengo yabo beto de Nazareth bakokufa ane. Tombola le bokanga ba. Est-ce que le président Rolinga ke batuli bakufa? Alobi na matana na mutu. Bomona matina mutu ke ba dege salami ande. À l'entretemps, tant le chef de l'État son matana mutuka, to récupérer policier moko loi. Il peut se vivre. Les plans ezalaki keno nemo konzambo kazo tambola wana babeta masasi. Awa na presse ma bisimile ke policier moko mazapi bazapi de 12 policiers. C'est que c'était un coup bien préparé. Yokana bisayo ezala biloko babundisaka te mwana elaka babundisaka ye te nayebisa bino boyo oko comprendre que non place autaki asololi na Jésus de Nazareth alobi kobanda lelo kombo na yo komi fati de Nazareth UDPS viva pesanga basa bien bakisalanga basa bien UDPS viva tozomema bango ranga ndenga liko UDPS viva parce que quand vous faites un mur de lamentation, abonnez-lui, atiki Congo na maboko yanza. Nasima nango, bapesi verset biblique, oye lobi, je bénirai quiconque qui te bénira. Cela veut dire, oye nyonso to opambo la fati, apambo miande. Yango moni John Biden, yaya landa bilili. Yo somo na Biden muninga na yo. John Biden John atali alobi mukoto mukishumusha UDPS viva atali alobi fachi wetwa yonde mwana tsiri wa mulu kitse bongina epesi batu jalou UDPS viva fatia sisi discours to mona mbala moko John Biden yo kana ngaba discours mais oyo ba chelune basu balaki so discours ande awa na so yebisa yo basale tibale UDPS viva yango boyo kaki katumba yaki awa mwasa déclaration ezate tout la musi yesa yo UDPS viva balobi soko zofana na ba grand comme grand bongo to bongo te UDPS viva papa nazo sala cop na première puissance au monde nazali na alliance na Israël kala mingi te ambassade ya Israël na Congo soki nano kotama ya Jourdain te tokoti na maka UDPS viva tobanda automatiser avion biso nyonso tu ranga na maya Jourdain UDPS viva yo awa na yebisi yo okomela mai na to toyebisaka bino keno opposition eza te papa natali bato na rapport fati kosala biloko ozosala te alingi okeno na baélection omana na 9%. Kosala boye te konokola biso boye te papa omana na 9. UDPS viva papa lobi ministre économie makambo nyonso to esili décembre bongisa wese yesa moninga na bongisa we UDPS viva a ozoluka kolia bongisa nanu we papa 23 700 tonnes ya biloko oyo basurgele mabumu mipanzi lolemo lokolo papa nyonso tu ande UDPS viva bana bana kolamuka na ntongo bazosala ja bitumba mena bambolo oyo abambi moninga mbolo oyo abambi moninga lokolo so omona nobukana ba pachipe awa nazoyebisa soko oyebi te tout ezali prêt UDPS viva mais nazotuna boye est-ce que masolo ya baplein biso tokondosoane nango UDPS viva tosengi na bahypocrite politique basala badéclaration balongwana nyosa ya liboso vital kamere vi
biso nde tolobi wana zo engagé kanga na lobi longo inyosa osana butu otindaka batu ono boluka bokwese tokende dialogue ya bato mabo tokende dialogue UDPS viva yoso lunga na Congo okende kofunda Faci na Congo olongwe na Congo Kinshasa oza Congo ya Gaya okena kamwa Congo ya mu chana no kamwa Congo ya mu kamu yo kamati Congo ya mune okende ofunda ba Congo ya mu UDPS viva ote kofunda ye pa komi kuna lobi tana semana ngai osomona drapeau ani alobi na moni drapeau ya Congo muke na drapeau ya Afrique ya vert wana aibisa alobisko yo muto yo kofunda nde mokonzi Afrique mobi cela veut dire UDPS viva parti au pouvoir viva pièce contre pièce po toza projecteur awa te toza na mukanda oyo Katumbi akomaki makomaki yango ye moko te à partir ya otobengi baservi de renseignement batindi à partir ya ambassadeur ya Zambie akomeli otobengi secrétaire d'état ya affaires étrangères ya États-Unis po asengela Katumbi visa akende wapi États-Unis comme état citoyen sa Zambie. Mon frère Papa Mbosoko, Papa na Jean-Jean Lopi, loi de père et de mère. Na mesa a de père et de mère basawa. Comment on a bon ma casse de père et de mère. UDPS viva. UDPS viva. Viva. Bisote, bango moko basa fouté. Ambassadeur ya Zambie UDPS viva nana lingaka kokosa batu te eza wana téléphone la lettre est là eza na katao akomi bakomeli parce que reçoit moi dans ces 2 pages bakomeli otobengi secrétaire d'état américain pona kosengela Katumbi visa or alingaka kende États-Unis na passeport ni cela veut dire ça Zambie yoka sko na kati ya lettre boka soma malikambo na kati ya lettre wana Katumbi azokende konégocier makambo ya sécurité eteke na eloko ya mibale aza mutu longo na yo toyosa Congo ya sasa UDPS viva aza étranger elongi na ye wana epuis mpe mpona omonaka aza étranger mwasi na ye roi UDPS viva parti au pouvoir viva awa tozofinga te awa tozobeta bango pièce contre pièce UDPS viva nazorongiso moko somatanga na rangi ya ndere me bato bayaki na bango bazolobaki ngonge ekokinaki UDPS viva na kati ya lettre wana bazosige baloba boye binge bokoperaka na ye ntango azalaka gouverneur tozosenga na kati ya lettre bazokoma keno régime na biso tobomani na basango te tobomani nde na bato mitema baza na un prix papa bakamati combattant na masina yaya pondu badongolaka bakosa moto atikali lokola mwana lichombe batumbi lisumu na ye po alataki drapeau UDPS pesa asalaki su wana parce que abotama kasa ye aozonga ne parle afingi ne mutu te nani alobeli yango silence radio ka ntango bazwi combattant UDPS batumbi élection bimi lelo pa camarade nanga kabala kota mabele lisumu ne nini parce que ça membre UDPS batumba na kata boutique combien boto ba moto
combien va Koufa? Ne jouez pas avec le peuple congolais. Le sang des innocents. On ne va pas accepter que non, un étranger a un habitat. De mon côté. Autre bengi plus de 880 fausses communes. Nakasai, non, non, massacre. Yakabu Kobono, non, non, Tony Massoua sa blague. Tala. Awa sa makama blague ici. Toi, na belle élection, tu redemande 9%. Et puis, pour votre information, Kadi Malobi, publication ya Mbaloyo, na stade Kacha la Bozo. Papa, Oboyo Sel. Tala, Nalobi, Oboyo Sel Mokina. La Bozo la pesa ako. Akabu na Rwanda, mais na moko to ça. Va publier l'élection dans la tâche de combat. Manu, papa, élection va publier la tâche de Bonzoro. Lorsqu'il y a la Gouna. Yaka. Toujours c'est la Yonde. Papa, même Jésus, à ça n'est pas la Bangou. On ne doit pas accepter que non. Il y a un a commandé à ville. Kassongo. Les lois. Sala bakanga batwana nyoso tokondi mangota papa biso to ina opposition VIP baso to bola mutuka opposant baso mela pine mususu opposant so mela Castel alobi Castel zero kate baisala ngako ngoi baisala ngako aso linga kende boy alobi ekokite boba sala mi balé pour la route. Yaya Bansala opposition VIP. État de droit. Mais, pourquoi matin à niveau ya Batou Marabiso. Pour l'obéla yango parce que Libanga osu muninga yoko sekate. Un super rose à la yo. Micha na place en Nekowana. Aoutu yamba fachi béton. Bien drapeau et dépêche na luketu. Batou mbiye. Bungumasa ya Masina Daniel Assel le fwa lomolaye. So di nani tu parla ba fula nani? Comment est sunai? Ngobila longola bungumasa wana. Parce que Masina comme trop c'est trop. Et comme non, mutaide pas sa rotambola te. Bazara bakangi poza kase bakati lokolo. Baboto li moto. Total à mon ami, il dépasse vivant. Nous avons chuté 4 milliards, c'est déjà même vu en termes de recettes. Nicolas Kazadou, a trouvé ma recette dans défaut. Il dépasse vivant. Tu peux te la mission à Bourmakassi, comment faire? Tu peux te la beaucoup. Nicolas Kazadi Nico, Mwambina Mukota. Nous sommes dans le musée Salema. Ah, nous sommes bisouawa. Baso calculer déjà. Parce que la fin du mois, baso matza salaire ya bato. Bato baki mingi. Bafinga ki trop. Il dépasse viva. Mettez la mokonza bon abo makasi. Il dépasse viva. Nazo tene la rochite. Bon comprendre siko que non. Mon belle élection sali. Il y a recensement pesa. Pourquoi tu es bon? Mais nazo senga boy. S'il vous plaît, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Boye bisa katumbi boy. Na bo pentenyoso, alungwa inyosa sacré. Alungwa na kende Zambi. Na Zambi ba betela diplomatie ba na minduki. Mon frère, rébellion soti peuple azana yote simba de bango. Nous allons regarder Kabila pour votre information sur l'habité. Ce cas c'est ça quand on a RDC, attends-moi un drapeau. N'a pas de ce pour bâtir qu'il a fait. Ah, on a joué Bissayo, Babylone comme Mickey Bassala, on a beaucoup gâté. Je me demande aujourd'hui, les gens crient pour l'Est. Alors, pour les Kasaï, oh, Batouasati, on a Basamba, Banda Kosate, Batouma Bango. On a batouté. On a batouté.
ya biso yango mona babando banga état de siège tande bazokanga bato tala infiltration la police tina niveau que président soya mutuna tena la police mais rwandais na carte ya la police à solo muko tombola fungola miso yebela et puis batu bakangi ba combattant oui ba combattant bakangi bayoki ya soba ruba kuda bansera ah o munonyo mutasolo o police ndenge ni police na kata ba mura azokota akota ba bindenge nini uniforme yo partout exacté ba pese mamoko bonjour kidiba mote jambo woto tana omiga na woto ba bige no o asasi a récupérer population combattant ba récupérer ye ta ba récupérer bon azo ensuite kana retard tala mutuna bingoma ekotao ekotabo kosekate tu amoni ba parti politique on surtout ba ya quitter ba yeba ki keno aigle kolala yo mutakutana cherche yo yebi papa ya Lazare mutaketi na famille Judas Iscariote akia kuti akutele papa lega Jésus ndoko Joseph bakamati na nsambala bacheye bazuna diplôme mambia nde en désordre Yesko yolo mes frères et sœurs ese kibino awa à part coup d'état pouvoir pas votre langue de pèse et aussi mbesouté na yebisi à part coup d'état mais coup d'état pour ça langue na Congo il faut que maneno nza zambe so bo minza meno sufati papa et bon on a boulevard nazo kama bato sisa député ba matina bisa transco wa mali l'état ce que député ça représentant nani transco ça pour la banane ce qui député mati transco isumuni est-ce que on est à niveau hein débat la réseaux sociaux en wana hein est-ce que ça la constitution article moko le bique ba député ou ba chef de l'état et ça li so ça li bon sangai article ni c'est trop bas papa kameli bom mbe na bisiyo mbala na ngali bosona mona député bazo tindikala ben jamais tikila na pasta mona fati na bisiyo au mona kay déjà tena mona sulu il dépasse vivant batu baye balobi loka Yesu atambolaki na Yerusalem likolo punda batandi maputa to mitanda facinda boyi alimoso besite tala nazomona mutazoli fati basipote bagangi lisusu basipote bagangi pesa viva biloko nde osala bango pa tokomi na ebisa na 10e ri papa non batutu bakumbaka moto tobetama bango makasi batali balobi sikata musala maboko kango sikata tindika akoki te bato ya moto soki basali nini bakangi cortège babloke babandi okende yango namoni mutu na moto atoma amati likolo boye azokende na vitre oyo ya mutuka faci azopesa bisu faci va itepese viva mama denise alobi papa balinga pe kolinga yo peuple congolais bolakisi que non nous soutenons Faci car Faci c'est notre frère, Faci c'est notre sang. C'est bon, je me sens bien. Faci c'est notre Faci c'est notre sang. Yama kile gangaka. Yomoni mbe wakatumi tagangi na Zambi. Asengele fisa. Ba mati boy. Eloko kamu singai. Tokumba mina bauna moto. Ouah. Pale ni la nation bafumoli. Chibi. Ouah. Batosu na kati. Ah. Nalo ngamo na fana bi.
te mokonzi eutaka mpa na nzambe soki peuple alingi yo alingi yo ntina su eske bapesa moto moto moko carburant batiki misala na bao bakoti siko oya babandi siko nzembo nzembo yindi nayebi so nzembo aso na beti yango awa kao UDPS viva yoka UDPS viva tala batu bakei balobi Faci toza posa komona place olala Faci alobi te botikala o bosali eleki ni carburant ni 100 francs basoni nese yoka siko maloba Faci na poto na Italie ayebisi bakongole boye musala oyo nyonso nazozwa riske ya komata avion kokitaka mbuma nango bozomona yango na début 2022. Pourquoi? Parce que kaka oyo tobengi partenariat privilégié na États-Unis boyebi maintenant boyebi ke COVID-19 eperturbaki makambo na début ya janvier ne baso liquide makambo UDPS viva parti au pouvoir viva boyebi sabato bakie bakanaba biso tobetaka ba UDPS viva Faci UDPS viva parti au pouvoir viva soki na age na ye wana azana na 300 division akomata stade mokoloni ye mpe Faci na age na oza na 3e division stade okobeta mokoloni tomolobokanga ba UDPS viva nakomo chite awa vous allez comprendre que non kaka na actualité politique yoka namoni Nodé Mayo oyo azali député national ayebisi kamere boye ke tika makambo ya hypocrisie soit toza na union sacré soit toza na union sacré ngai nakende koyamba chef de l'état comme état député national UDPS viva yaya boyoka siko toshita na makambo tozoloba peuple congolais esengo to ebeloko moko nazomona bato bakomi keno bapesaki badepute mbongo babimisaki mbongo ya leta parlement de bupiki rouge tozalaki na aéroport bapesaki bino ta safa nga nazali na bakongo na kati ya voyage kokata mpo bapesaki moto mbongo oyo eza pouvoir apesa mbongo te oyo eza pouvoir ya kobongisa social ya peuple congolais lokola social ya peuple congolais tozobundana nango papa ata yo so batiaki yo c'était pas facile mboko oyo batekaki yango nazorépondre se tikuli boye olobi Afrique ça azwa 8 milliards biso tozwi 500 millions tozwi pena 1 million 500 non 1 milliard 500 millions. Pourquoi? Na compte ya mai na biso tozwi 500 millions. Na compte ya Zamba forêt tozwi 1 milliard 500 millions. Pona nini? Kopa wana bozoka RDC atikala kozala représenté te. Mais RDC nem kana Zamba ya mune. Deuxième forêt na monde. Après Amazon. Mais bando sur biso décision Kabila Sando mais Congo sont qui 18 ans papa na parmi les 20 pays les plus industrialisés du monde na 4 la bango et des sacha monde 10 batelemi koto 10 koto drapeau Congo na katika après ça fierté papa premier ministre anglais akumika Faci na benso na no na Congo habite ko yana sikote il est passé viva John Biden na ya mbota maison blanche le habite na sa relève na songa nanu peuple congolais ya manganda et sa fierté papa
quand un pays azali isolé sur le plan diplomatique, développement exact. Lelo tout ça on qu'on mort na bango, besoin na Congo. On va aller ça. Toi tu as pour ça. Mbongo sani. Hôtel, place à refan, mbongo sani. Bilan ba resoma na ba wonsi, mbongo tika na wapi. Parce que yozo ganga ho, azoki na ba voyage, na mbongo na bino. Ya papa na yo. Ya maman bino. Ozali bo? Banzango. Il est pas saliva. Boye bisachala mwana boye. Relation ya bato ya bomoi na bato akufa ezalaka alakisi azala kindo azala bulo namoni babalembi na bango idepese viva obisachala mwana azala kindo ujuni bulo idepese viva alobino lombo alotisi ye ifale lombo alotisa ye tant kabila sako bomo bakasa wana lombo alotisekeke idepese viva oyebisa ye pratika mobali ya bato ya claude mashala mpe sotongela mwasi nao na fidi yo mpe na age na okokota marie mpe momuko na fini te mena lo pièce contre nga mpe lombo alotiaka na bu nayebisa makambo bino bozoboye pwani nalobi nga mpe lombo alotiaka na bu nayebisa eke atika claude masha lokome chikingiji osona momo muko osondoli bana na Afrique oya oyebisa biso 18 ans mona biso tomonya idepese viva toshike wana maya ebisi kamere boye alobi kamere wana distraction prison obima te prison mwaobima dialogue mpe kadima mpe ye wana kadima yo mpe kadima lobi na liro na moneli makambo kone nanga faki ni prison mpona machine à voter machine à voter basomba yango na $300 maintenant nga tiango $1500 seke nanga moyi idepese viva oyebi motu mona asepelaki nde na réponse ezalaka Lambert Mendela alobi mpona ya koyamba mokonzi ya Congo mokonzi ya Afrique mokonzi oyo John Biden azongumbamela ye nasenga autorisation mpo ya na autorité morale ya foi idepese viva nashike awa okopanda sikoke no kuna bakomi kofundana nayoki Constant Mutanda afundi Shada Jeannette Kabi idepese viva biso bato mpe bazofunda Kabila boti kosala boye namoni bafundi mpe Kabila balobi ayiba diama ya bato ya monene idepese viva ayiba wana kana nga na kiti nakei mpe nakei bien, idepese viva. Fatibe, idepese viva. Tena moni nga bazele, kote bazele. Toujours qu'il y a une animation à la tête toujours